Bandeko ba bolingo, ba téléspectateurs ya chaîne na biso ya K Express TV na tombeli bino cordial bienvenue na chaîne na bino na moko leo tozana esengo ya kolobia na situation où ils vraiment très critique où pertibaka ba vie ya bato où ils vraiment fréquent na ba milliers ya bato leo toyi kolobia na bino na tina na hypertension artérielle ils a souvent appelé le tueur silencieux en tout cas ils a représenter un danger important dans la vie humaine yango le monde leo toyi kolobia ils ont touché vraiment bah, millions de personnes dans le monde entier. En tout cas, malade de hypertension, ils sont très dangereux. Mais le on a qu'express, toye na ba solution, ba secret, ba kasi, ou il faut permettre biso de contrôler situation ya hypertension na biso. Vraiment bisika bozali bantu konso bozolanda biso, to linga bino mingi chaîne to ka promouvoir lingala sans plus tarder na kena na ko saluer bino comme d'habitude. Bonjour, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Lo sako na bantu konso bangala bisika je dois se retrouver en tout cas tolinga bino mingi malukai ndi beaucoup soit bien buni vraiment bandeka balu banzamba pambano bisika bozali abari rafiki na bandeka ba Swahili tolingi bino mingi nzamba pambola bino pe lokola ki ambote zeno za zingi na ba Kongo nyonso bisika bozo se retrouver tata nzambi kalusaku muna vraiment bo pambola bisika bozali na bino sona lobi shalom 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 kimia ya nzambe et régner na mabota na bino bisika bozo se retrouver bandeko bo communiquer kimia bo zabato bo ko éviter ba stress bo zabato ko éviter ba problème pour santé na bino za malam pe bo éviter situation il y a hypertension artérielle. En tout cas, le autre bel kamba hypertension. Et ça situation ya malamuté. Ba bengango tueur silencieux pour la nini, ezo ya na ba symptômes té. Au moins mutu sous tension c'est matière makasi, mais azo fonctionner normal. Symptômes visibles zate, azo travailler nae, azo solanae, menjo ka tension qu'on c'est comme na ba 220, mais ozo sentir que mutaza malade, eza malamuté. Et quand même qu'on entraîne ba graves complications telles que ba crise cardiaque et qu'on koye la mutu so ba tension matamakasi telles que ba AVC accident vasculaire cérébraux et qu'on beta mutu pour nani tension matitement d'une manière excessive ou soit insuffisance rénale ba rein ko comme appelle la problème ba rein pour nani tension zo matamakasi soit même perte ya vue ozo mona li sous-souté. Vraiment, tout éviter le stress, tout dans la bateau, tout dans la bateau, na souci à coller une alimentation vraiment saine, tout dans la bateau, tout ça, là, exercice physique, tout éviter vraiment qu'on fasse d'amis, tout dans la sédentarité, tout ça, qu'on bateau, tout bouger, tout ça, exercice, tout lié bien. Toujours contrôler surtout mungwa ko éviter vraiment mungwa ebele na biloko et ko sala biso bien onde ko sunga ke tension na biso ça vraiment malamu so obela na tension te o connaît na li wana mais so déjà so combattre ta tension hypertendue ça là effort ça là ba exercice contrôler ko lia longola mungwa longola ba stress longola makambo nyonso mabe o ko sala ete tension no ezala toujours ya ko mata tango ezo mata en tout cas ça danger ko peut ko compliquer vie na et basculer pe vie en un clin d'œil le quoi un tueur silencieux et que ça là vraiment ba dégâts tout prévenir accident vasculaire tout prévenir ma makamno ko ya na sima il y a hypertension vraiment yango le lotoyer na ba remède naturel na ndenge to ko ça d'une manière naturelle pour to joie solution na problème il y a hypertension vraiment batmi ba lobby maman blanche tout a besoin to yé ba yum to sala ba recherche o luka ko tal la biso elon to ko sala pona ba to contrôler ba hypertension na biso mama mati muninga nga kuna pe na rala ba ki en tout cas maman blanche tano le kamba hypertension ezo préoccuper ba famille ezo préoccuper ba ndeko ba partenaire nzambe asunga vraiment to doit ba idée ya malamu ko sunga biso na ba na cadre en tout cas la ça qui est fort na sali ba recherche belé na monique eza possible mutu a contrôler tension na ye ndenge na lobi bandeko mamaka mususu oyi komelaka biso oyi salaka ke ba tension so mata misu pe biso moto zaka ba promoteur biso mo to zaka ba problème tolingi ba problème mingi tolingi ko garder ba kanda tolingi ko kanga ko ina batu ko tonga batu ko zana ba conflit tolingi ko réparer ba conflit batu musu po mona na ba relation na bango na kat na foyer ba couple mususu ba mo baza ko se stresser na ba relation moi ça ninko tia mbala l'aise te mbala pe ninko tia moi ça l'aise te ozomo ke ba conflit mo ezaki ba ko résoudre mais ba kanka ba kana bazola na ba kanda eza malamu te partenaire mususu pe alinko bima libanda a déconner par-ci par-là et ko sala ba stress ndeko o komi muto komi ko suivre ba téléphone ozangi kimia ba situation na pe ba ndeko ko pe ko évitango po ozana stress te elongolo ba tension biso mo pe to luka ba tension mususu
ozo provoquer baninga na yo, ozo luka ba conflit baninga na ko swana na baninga ko tonga, bazo kango ozo tonga, au moins que mozaka komita ba stress. Na ba situation mususu en tout cas, biso mo pene tozaka ba promoteur na autre pe ko éviter ba problème, éviter ba conflit, linga ozala mutakimia, musu likambo sepe sote, garder no ka silence pour na ko éviter plus ozolo ba plus ba conflit zo ya makasi. Garder silence, yeba ko senga pardon, yeba ko réparer, ko tia ordre na relation na yo na batu et ko sala yo pe malamu. Bamsou pour moi na kat na ba foyer ba pression financière eleki et comme ça la kizo matie ba tension ba bil eleki ba nyongo eleki ndeko organiser finance na yo tia ordre na ba finance na makamno na ndako et ko sunga yo po olongo la ba stress tension na pe comme normal. Ba responsabilité familiale pe comme akoleka biso occuper ndako na yo occuper soit ba ndeko na yo pe à côté na ba kishasa fotinde la bango ozo soin na bango ba ka ndenge na ndenge vraiment ça là effort o se détendre o ba ko gérer ba situation na pona ko contrôler tension na yo to mona ape bande comme sou ba étudiant au mona ke kotanga bazo ko conforter la situation eza ki ba stress scolaire zo beta bango soit azola la paix bien te ba manque à sommeil azola bien te pona kotanga ko préparer ba examen et ko pe ko sala ke étudiant comme na hypertension soit pe ba alimentation ezali malsaine azolia bien te avant dakana homme azolia bloka ko kauka azolia bloka ba mungo ebele azokipete même bloka ezala ba greffe ebele azokipete pona nini azaye moko na kat na place ya kotanga izo permettre ete alia comme il faut pour maman mtadora mbela ndako comme étudiant azolia la eka bloco eza na kat na campus vraiment mutu na mutu aiba ko za soin aiba ko contrôler tout ça na campus okolia ba fruits okolia ba vegetable okoko ko s'abstenir na bloco ko nuit santé na muna mutasa la vraiment keba to mona rapena ba travailleur batumi na misala bazoza na ba stress baza na souci akokisa nombre o eza recommandé na musala yonga na lubaka na bato en tout cas salaka oyo ko sala ko se tourmenter pe mingi te oboma nzoto d'une manière excessive et pe so ba stress sala o ko sala nzambe pa ko sunga yo ko exagérer te travailler d'une manière modérée d'une manière avec sagesse pour nuire pe santé na yo te eza très important ba nsu pour mon être ba fête comme ko ya boy azana souci sala ba air rebelle pour ko tambon rebelle asomba ba cadeau ya Christmas ya Noël nyo soto les a ko préoccuper ba travailler mais yeba que tant ozo travailler ba air rebelle belo ozo pe mape bien te yango pe sala rapé et sala rapé que et déranger pe santé na haute tension pe comme ko matayo repos est nécessaire pour la bien et ça vraiment très nécessaire bande kolangai ba pression sociale ba manque ba exercice ba consommation élevée ya sodium yango nezo sala ke ba tension ezo mata ezo transformer ba situation ça ba maladie ba tension ezo konye na ko mata mutumsu pour moi comme trop préoccupé na musala azara pe na tensiomètre te a vérifier pe tension na été eza ba situation moko o ezo sala été mutu pe asali soit AVC soit asali moi crise cardiaque pona nini azo mela pe ba kisite préoccupé na réalité à monde préoccupé na ba activité à misala abosani ke fona melakisi abosani ke fois mon médecin nyo soto est très important soko za déjà hypertendu contrôler ka tension na somba moniteur na yo za cher pe mingité monaka médecin na melakisi na tous les jours. Tant que médecin a katioki cité en tout cas ils sont obligés au melakisi pour tension et ça la surprise mais ça vraiment tueur silencieux so ka ko négligengo et Mathieu makase becho ba avait fait et comme a vraiment passé tout dans la kamoko ya ndeko mona kombo ya John azaka travailleur pour azana bon moi malgré tension et betie makasi azana 45 ans ndeko wana bela ka hypertension artérielle depuis longtemps amelaka na ba kisi mais malheureusement ba situation ka yeki ko komele fallait de sorte que a négliger comme il a ba kis na ye a komeka ko travailler ba air rebelle azolia n'importe quoi azo qui peut soit alimentation azolia ba fast food na tant azo travailler ba temps moko penda a komaki trop chargé vraiment jour mususu ka uti musala zaki fatigué azaki trop stressé azongi ndako au qui se fatigue amoni ke montanga alemba ki tema mingi amoni ka forte douleur moko yele na poitrine na ye amoni ba momba étourdissement yele na nzoto se sentir mabe makasi tango esali bongo
après abi non tamsuka pona za la fatigue belé abi te na pe makase alali ndeko na tanga alala kisko na se ya mpongi na ye ndeko na koma ki victime ya AVC asa eko sala AVC na se ya pongi AVC ya makasi o etika ke na akoma ki vraiment paralysé pe akoma ko kwa su koloba te vraiment état ya ndeko na ezaki état mo ya pasi o ezaki ke e beti non seulement kaka ye moko e beti même ako azasu a mesure ko travailler te mais e beti même ba famille na ye ezaki pena lourd fardeau pour na famille na ye po musala e katani famille suko foi ba ko supporter d'une manière financière ezaki vraiment situation moko ya pasi yanga bande toujours lobelango de temps en temps to sala vraiment bokebi juna babiso bato to bimi na bamboka libanda to travailler ka dur pour to kuti bamboko ba ministère les makasi to ba travailler tout le temps aux en opportunité au saba air supplémentaire mais contrôlé tant aux a hypertendu et lobité ko sala sous-souté sala na yo mais contrôler ka tension na yo melaka kisi na yo salaka ba exercice ko vandaka mingi te lingaka opema ozwaka ba repos ozwaka vraiment ozwaka ba repos ya mingi susu oika fatigue zwa repos et ko sala yo malamu toko mul pe ke mozo se sentir pe bien te zwa tensiomètre na yo contrôle et ko sunga yo po yebaka évolution ya situation na pona ko éviter ba ka lokola ba cardiaque ba AVC omoni ke so ozo umela ba so ba tension zo mela ba kiste ko poko boma yo misu vraiment faut to éviter ba biloko wana mais lelo na 4 na 15 face bandeko to yebi no sangwa kitoko sangwa esengo ata oza hypertendu omela ka ba kisi bandeko to ya te poto ko so ke kata kisi so ba monganga te pona ko kata kisi na yo esengeli monganga na onda yebisa yo mais biso to zo yebisa yo tant que zo mela pe kisi contrôler ka tension na hypertension et puis sala ka ba exercice respiratoire. Exercice respiratoire en tout cas eza très bien et ko sunga yo makasi pona ko éviter yo ba kao toujours ba makasi o hypertension et memaka. Et l'exercice respiratoire on est allé nini o ko respirer profondément. Ko respirer profondément wana en tout cas respiration mabenga ngo diaphragmatique ezali respiration abdominale ozo respirer eza technique moko puissante o eza ngo simple mais ko transformer ma vie na yo d'une manière vraiment exceptionnelle sala ka ba exercice respiratoire to ko laxander ni et salemaka tant ozo respirer profondément o ko benda mu pepe na zolo na yo nanu o inspirer na zolo non pe et après o expirer na munoko salaka ngo profondément salango au moins pendant 10 à 15 minutes ndeko na ngai ba exercice wala eza vraiment recommandé na minganga na sali ba recherche et puis eza même na ba équipement o eza vraiment adéquat ko pour ko travailler nango pour aider yo au sala 15 minutes à respiration na yo wana mais soko za na équipement te o ko toujours ko sala discipline yo moko ndeko na ngai tango o lamuki surtout moment ya bien ko sala respiration profonde wana tango o lamuki na mbeto na yo linga o se détendre o se relaxer na mbeto tango lamuki calme ezali yo pe ozaka ka allonger ozala ko se détendre ko pe ko kanga misu na yo après tango kangi misu na ndeko banda ko benda mu pepe à partir ya zolo o kotisi mu pepe apo bimisi mu pepe na munoko salaka bongo banda ko sala ngo pendant 15 minutes 10 à 15 minutes bande ko sala yo malam respirer aspirer respirer okomona ke ekosunga yo makasi zala vraiment na patience atoza na instrument na lobite ke ezara accompagner pona aider yo malamu ata so salengo sans instrument na ekosunga yo toujours pour contrôler situation ya tension na yo. Tant ozo sala ba exercice na ndeko na ngai ezo edo pona ko réduire rythme cardiaque ezo réduire ba pression artérielle kat na nzoto na yo peza ko calmer esprit na yo sala ngo chaque matin ndenge tozwaka temps pona ko sala ba occupation sous ba makambo susu et comme appelé préoccupation na que chaque matin tango olamuki o s'exercer sala exercice respiratoire na yo pour soulager tension na yo ezala malamu. Tant on peut la mukabon kobo santo mais li ba kis non comme d'habitude ou sali pe ba promenade quotidienne na yo ba marche quotidienne non comme d'habitude au lepe bio fruits légumes ezangate sala ba makambo nyoso malamu ko sala po kaka tension na ezala bien toujours boyande ba conséquences ya tension pour ça aussi AVC betio bande ko koma kapasi so ba malade makasi manisa ba cardiaque betio koma kapasi so pe miso kufi o ka pona tension et pourtant o ko prévenir ba bloc on so e la yote ato
ozalaka déjà hypertendu ba conseil nazo pesa mno bandeko soyo ka botosi yango surtout respiration nazo loba na bino profonde wana ozo sala yango chaque matin même chaque soir des fois na mokolo ezo dépend na yo mais soko sala no ka nefis kata le matin tango lamuki otie penza mémoire no ezala calme otie ba pensée ezali positif na mutu na yo ozo méditer en même temps ozo respirer kotisa mpepe na zolo bimisa la munoko salango 15 minutes bandeko langa ezo simba bozala ka déterminer ekosimba okomona ke tension na yo ekokoma normal ekozala yo pasi tension komona ba 220 ba 3 ezo mata makasi te e bando suka ka moi pena 120 over 75 yango tolingi 120 130 yango nde bien 140 100 over 90 pesa bien mais soko ozala sous na se nango ezali mieux vraiment bandeko to sala effort tozomona bato bazokufa na base ya pongi mususu oyeba te tamusu asalaki neka AVC na se ya pongi mpona nini ozo contrôler tension te oza même na tensiomètre te ndeko soki oyebi deyaki ezaka situation na yo okozanga tensiomètre te le temps ozela okoki omona médecin eza ba retard mais soki oza mpe na tensiomètre te sala kaka discipline nazoyebisa yo omona ke tension no kozala contrôler surtout kobosana komela kisi te okotika kisi kaka so munganga lobi no tika kisi kobosana komela kisi te wana ezali très important wana nde kosunga yo po okoya na ba AVC te na ba kaya makasi ya compliqué nazo insister na bino ndeko na ngai bosala respiration profonde wana eza malamu tous les jours salango eza malamu tia discipline na nzoto na yo po soki yo moko oyebi kozwa soin ya nzoto no te en tout cas eza pasi même famille okozwa soin ya famille te okokepe musala te so maladie ebeti yo AVC ebeti yo okotika nyonso yango na ntango oza en forme c'est le moment ya kozwa soin na yo ya kosala nyonso okoki kosala po esunga yo okoya na basituation ya makasi ya ba AVC te en tout cas bandeko na sepeli mingi koloba na tina na hypertension na mokona lelo secret ya makasi na yelaki bino yango wana ya respiration profonde po soulager bino tension na bino comme contrôler ndeko partager vidéo na bandeko pe bazana situation ba hypertension ba sala exercice ya respiration profonde et ko sunga bango bino mo bo remarquer que tension pene comme yo normal tous les jours sala ngo pe mela kisi na yo nzambe vraiment sunga bino botia na misala bo créer ba habitude ya sika bozana bolembu te pona kozwa soin nzoto na bino yango la vraiment ezali capital nzoto malamu yango ndo kosala malamu soko za nzoto makasi yango oyeba kozwa pe soin libota non mais négligence yango dezo me ba situation ya pasi o ko affecter non seulement yo moko même batu tout autour non libota na yo misala na yo nyoso te kozala affecter so yo lolo ko malade vraiment nzamba pambola bino bozana esprit d'écoute po botia na misala ba makambo tozo pesa mno comme conseil et ko aider biso to na besoin na communauté batu bazala malamu batu bazala en bonne santé vraiment pour na leo na suki wana yango na lobby que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse que Express TV o ezaki présentatrice na bino Blanche Kibundi Kazola na linga bino mingi vraiment to komi prochainement nzambe pambola bino bisika bo se retrouver merci on se dit à bientôt au revoir.